sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Kuluta lobi a otoye esika ya esengote esika ya mawa. Donc mawa mutuno soyaka na neke tosunga ba oyo bakweli pasi. Biso no sonde to kweli pasi yango na neke moko na biso azaki na relation na ye na mama Jackie o atiki biso na mobali na ye Maria azali kulutu na ngai et puis na bana na bango libale bakoti. Donc so talika ka o ya kei na ba o batikali pas ezali ndenge okanga motema ya koboya kosunga bango na limite ke tokanga motema ndenge wana. Alors mpona kokende na mwa mbangu tozopesa programme moko soki toye kodémentir te, ça reste encore le programme d'actualité. Alors lobi tokozala awa te, lobi toza na salle na Ris Orangis. Alors il vous allez à partir à 21h. Ça c'est situé à 12 rue Jules Gued, à 91 130 Ris Orangis. Alors, Tokotam, vous savez, SMS, quand on est au Kangami, ce qui est mon numéro de Topandi Samonango. Vous allez aller à lobby dimanche, Tozongeli Awanandako. Alors, le quoi la samedi, dimanche pour la salle, à 14h. Ils ont prévu que les quotas là, nous autres, il y a Moué, Oyo, déjà lobby. Pardon. Ils allaient dans l'hôpital, dans l'hôpital Gustave Roussy. Ils allaient dans 11 rue Édouard Vaillant, la ville juive. Alors, visite les alliés vraiment à 14h. Vous voyez bien ici les alliés ici pour exposer Ngonga Mingité. Alors, tous les gens pour insister la heure. Pour nous dans 45 minutes, voire 40 minutes pour la exposition en Zotonaï. Tout allié Mbalaya Souka. Où vous avez disposé pour dimanche. Mais sinon, le mercredi aussi, visite M. Zali. La même heure, 14h. Ceux qui sont commis à 14h, 14h15 au côté, où il y a un ciment à côté de l'issue. Donc, on a posé à ce moment à maman Jackie à respecter Ngonga. On a tout ça on a Kobandé là. Dimanche, à 14h et puis mercredi à 14h. Na Simanango, enterrement naé et pour Salama, le vendredi 22. Dans le cimetière, il y a Ville Nabango Awa, Brétigny. Alors, pour notre programme, il y a enterrement. Jusque-là, vous allez retenir heure, cérémonie au banana 11h. 11h40. Ndengonga Baolongola, nous sommes à l'hôpital Ouazali. Le col la messe, et vous allez après lever à corps. Messe et Gozala à 14h, mais ça pourrait bouger. Mais ça se suite lundi. Alors, de 11h40 à 14h, Ngongezali et Belé.
Alors so balongwe nango wana tozela na nzoto na ye na balabala te bakomema nzoto na ye na finarium pardon aidez-moi Finarium. Ok. Alors, Ekozala na Pajon. Et de là pendant tout de la ngunga ya messe, surtout que messe, et on va soit à 15h30 et 16h, donc de là pour la cimetière, bah tout qu'on a de bonabiso na kimia nyoso. Alors, mais pour na yango toyebi ke toza na mboka oyo ya mondele Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Panza sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo